Tan 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 tan. Male mambwa. Cher ami internet, parce que l'on te bozali, en direct, il y a Flair Monde HD, il y a Dembo, moi, c'est mon défense à la on a parlé, on a déjà Awa, Toye Kokutana, Kin Pader. Donc voilà, vous bien déjà, Kin Pader, Azam Moko, cultivé, Azam Moko, artiste et musicien, chanteur, animateur, il y a Cultura PIV, Bomola qui est Adidas Arena, Bomola qui est Binaki, Bomola qui est Yembaki, moi parcours, Ezamo Moulaï, CV Zamoulaï, il y a un scolelo, Tobaki, bon. Champion la biso ba champion de France to tika bango boye te photo na soko luka bango moko bon mona ki de ale kaki donc Kabelo li passe guitare na pesa mbote sika zali déjà ye moko monstre le patron ya Cultura pays vi mbote pe sika zali na staff na mobima vraiment pour na monopoliser parole te donc Kin Pader. Ouais. Joyeux Noël, là parce que Joyeux Noël. Ouais, Joyeux Noël, kasi ya onde gilelo. Ya onde gilelo. Mais gilelo za Joyeux Noël actualité za bongo donc Joyeux Noël na yo. Dembo moi ça mande fois kanga Paris. Na ebisio. Ebisio makambo za mabe makasi. Makambo mabe. Makambo za mabe makasi. Kin Pader ça sonande ni poto ndeni séjour nezo legande. Ouais, tranquille, tranquille quand on est écoute ngai na secteur na ngai, secteur na ngai. Voilà. C'est bon quoi. Donc quand il bat la tête, pour toi t'es déjà quand il bat la tête. Non. Non, nga na zaka déjà mona poto biso ba parler zaka déjà na mikili bana bazaka déjà wa famille zaka déjà wa. On comprend. Famille na ndenga njili to la ndenga. Non, famille. Quand on dit famille donc famille. Naza na ba grand frère na nga awa, naza na ba petite sœur na nga yawa donc Ok, merci beaucoup. Donc, Joyeux Noël n'a appelé ton Foumou, Joyeux Noël n'a Guy Massamba, le directeur, Joyeux Noël n'a Rocky Massamba da Silva, le millionnaire d'Angola, et Torobo Sanate. Joyeux Noël à sénateur Beke Bola Moleke Bele. Kin Pader, et sa première photo ya mona ndinga poto, on habite sur celle de l'émission, mais sa première photo na yambayo. On y a un parcours musical na yo. Tobi que tout le monde a bandara na l'église na banini mais to ke na mula ete to bandara maman na orchestre. Ouais, Kin Pader betina ba revancher l'esthétique, betina ba berkay, na betina ba international 2000 la musique. Na parcours na ngai, na sala ba test na ba maison mère. Si suka nango na industrie revend na Kiltira. Donc Kin Pader un doyen na kati ya Kiltira. Combien de temps? Combien des années? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Ouais, moi, on a liboso que j'ai sali Ephraim à l'université déjà. Ça bon? Donc, na botié na Kiltira. Ok, bah, félicitations à Ephraim. Ouais. Alors, il y a Sabiso, et là, on y est ça là, on ne pas la dit Sobe, la mort qui est na Cultura pays. C'était quoi ta motivation? Non, la dit Sobe que j'ai sali à passant, grand frère propre, le grand Spiegel. Donc, Moutasala qui est là tout en an, président Monstre d'amour, Félix Oisé, qui est un phénomène, l'a dit Sobe. Puisque Alice Boy est là qui groupe théâtral, un groupe musical. Ah, ok. Donc, nous là qui côté un groupe musical. Ah. Ok, donc, sérieux, kakeo, phénomène Sobe, aïe pas Félix Oisé, comme Monstre d'amour, a pêché mal les membres. Kasi biso bakolo mal les membres. Ah, ok. Ok, biso bakolo mal. Sobe, gena, cimetière, maman. Akeiko kanga mundu erina maboko, mama. Malé, mambwa. Donc voilà, allez-y comprendre. Donc wana bois qui a on a culture, to bois qui a wana eza biloko euta kina na Lisbonne. Ersko ye moko leader les grands spectacles les phénomènes et sobaye a tout ani na Monstre d'amour. Allez, nous s'est changé. OK. Malé mambwa ekoti wana mbala moko makambo. Donc etikali malé mambwa ya théâtre. Na malé mambwa ya musique ya cri. Ah, OK. Kanisiko. Tan 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 tan. Tan 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 tan, male mambwa, tan 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 tan, padere wele kuputu wele kina male mambwa, male, tala manchio mandada. Danger. Voilà, zela na balade banda bini sobongo. Eko banda boka bo bane bazena sima wana. Ya bon nga herba male mambwe boka na Kiltira ba Papi Louange. Je sali Papi Louange mwana changu mwana njila solo. Bango tu babwaka yango herba longwe
allez Eclipse bah chef nanga mon soso Eclipse solaire waza chef d'orchestre donc c'est tout comprendre bien donc la die sobe azwa qui crie a tegeli waze quoi donc mais yo te muto boka ki kuna la culture te na culture nga te na boka ki ba biso toza ba kolo cri o biso to sala ki cri wana na lisi donc yo sala kama ndenge boka lombo ya ki pas der eso bakenda kina cimetière mama ake ikokanga mundu eri na maboko mama alobi na mundu eri vraiment sala keba male mambwa mama male mambwa komisko na kitira tsan male mambwa re louange wele kuputu ezalaka nde kin pas der mais kasi wana ba everything azota lisusu osko papi louange abwaka otendengeni abwaka phénomène esobe te bongo yo effet d'esprit bongo effet d'esprit nga te mundu atutanaki na monstre d'amour on méritait quand même moi libanga mais yobika série wana mamunambo ya mafula oyebikaka ti ondandule ok donc ye moko moto amemaki yo epai ya monstre alors yebisa biso nkombo ya kin pader wana mikolo ekomi paris pader pepe te paris pader te mikolo eza france pader France pader monde entier international donc Ligue des champions certifié Adidas Arena garçon du moment mal à la tête kocha ba muto pasi te non mais non lo bagilelo baza à l'aise mais gilelo ya on lo bo ina lo bagikala pader c'est son kin pader wana euta wapi na personne comme pader kin pader te kid padel kid padel faut reprononcer bien en anglais Kid Padel. Ok, il a fini. Donc, un nouveau bébé, un papa bébé. Donc, moi, je suis un peu de maïle makasi. Ok. Donc, Kid Padel. Bon, on a personne comme yo ka place euta. Na primis, tu izidi na lela sika. Na primis, tu izidi. Afrika Europa tulanda nga mostre. Na primis yo. Iva mala tulanda kaubenga nzembo na primise yo tulegele pani wa mambo monstre Docteur Frank Shembo yoka petit nanga Kid Padel walibanga monstre chiki ono vandi siko wana monstre akoki kokanga oka monstre aboka bien abana talaka monstre na krimo ka bwaka deux fois ouais na premise tu izidina yoka Kid Padel na suka dulete va kokite Docteur Frank Shembo yoka Kid Padel ozongi lisusu mais comment beba sika botami na biso na ko bouleverser ba animateur nyonso likolo na Congo kozaki soko etese na culture monstre hotelo $200 ambulance ya pembeni faut boire na primis okanga mate vena ngate ombala kuta kala na la motoise na 7e vena ngate ya solo na pese ombote tika te afanda ko ya te bon na kosa tika te afanda na lo ba na poto pona kisasa afya ko ka kalenga na kipwanza te namba supembeni akipwanza ezati ya te wa mode si ouais akipwanza ezati ouais alors sikoyo esa biso concert ya Adidas elekaki ndenge nini ouais vraiment madembo yo yebi yo na kati ya Paris donc soki mutu alobi ayebi yo te akosi vraiment pour moi l'Adidas Arena eza donc eloko moya mutu ya na vie nanga eza première salle monene na beti ok na bandi carrière nanga musique poso total na ndenge bakini to ba stade de match yona ina ka wana ndenge akini te mama to lobela gilelo obika po souffrir trop obika banyonga trop Olympia te toya na Olympia betalo lisolo te betalo Adidas Arena non to sola gilelo après tozonga mukie c'est un plaisir pour moi vraiment lelo Kid Padel naza certifié comme un artiste congolais oyo
Anyati sala munene lokola Adidas Arena. En plus wala go bilamba sika bakati na sachet na monika Platini Lupini yo dembo leki sala na komata kula na bi papa ah eza boutique te zela ote eza bilamba na yela ka ko changer abi kuna bazo changer. Mais quand si force yango ne l'accès qui artiste. Il a la valise là. Donc habité bilamba na tala bilamba sika la sachet ngabi ah Platini Lupini 1000 bi. Voilà le directeur. Wa manager à Fanel Bacho hein. Mais Fanel Bacho c'est mon frère. Ah OK. Masananga to betina na ba Rivanger là. OK. To kolina ye Fanel Bacho ayaki da ba répétition na biso to répétaki. Si. Ba Serge Kabangu Fanel Bacho azalaki Masananga ki sali Fanel Bacho leader à Paris. Masananga umela donc na biso place à kotaba plein sili. Avec qui yango soki ba oluesenga kisuka avion na taba plan tonde danger. Donc c'est une famille donc famille yaminga vraiment na senti que ça fait un bail bateau bazaki na posana nga vraiment na Europe. Est-ce que moment concert na Adidas Arena podium est-ce que ezalaki ndenge bo s'attendait ki nango to nde bo répétaki est-ce que ndenge leka ki bongo senga ki foma nde bokana ki leka bongo? Oui. Donc spectacle donc tout ça spectacle comme d'habitude mais biso to prépara ki 2 heures du temps. Okay. Donc concert ubino mo boyebi na Paris à concert et comme 2 heures du temps. N'est-ce pas concert ba 10 000 comme 2 heures du temps. Donc 2 heures du temps. Donc en tout cas et là on a CP qui puisque spectacle est préparé qui tozaki en communion na public. OK. Bilo on a surtout beta tout ça en communion. Tozo bien ensemble. Donc ça les ala qui malinité quoi. Wazee quoi. Nabisio yango kasi biloko yo bota mutema mabe yango na musique ya Congo. Balinité artiste na artiste ba collaborer. Wazee quoi. Babina pe 257 bongo. Mais kasi wana siko. Wazee quoi. Wana siko. Wana siko PV siko bilime ye ba nini ya India wa faut balala déjà. Ça se passe comme ça. Donc arba kangela ngo mutema te. Donc ça la biso plaisir comme on a aigle du Cap la Merveille. Grand frère. Na pesi ba joyeux Noël na maman na ketchup ba fana. Na pesi bango ba joyeux Noël na bana tout. Vraiment qu'il sera pays vit bel et bien. Donc spectacle les gars bien donc invité d'honneur na biso ayaki gâteau et salamaki wana vraiment en tout cas tout est dans les bons. Ah c'est à merveille. Mais la moni je sais qu'il y a ce qui habite Bobeta il concert Molili trop de Molili hein. Je sais qu'abi Molili hein. Nzambe na ngai. Alobi a fait rigoler les gars qui ko fait le midaza ki wana ça qui bien abi Molili nde. Habité rolo bani. Dembo. Oui. Totika ba vanti, batu mususu associé na ba projet vie na yo vie baby. Donc ya ko chepa mambili ya belle mambili. Voilà couture dame homme. Ya couture homme ya. Couture dame deni. Akoje mambili ya belle. Voilà mazili la mupane ya. Tony. Papa. Totika ba vantire bana ba okola edembo. Te lo bana so da mza pesa abo ta concert Molili. Message ezali pena grand frère bana ba okola. Bana ba okola. To boyi na biso te. Komeleza na ngo bien mekeba. So meli petro mususu makanisi bando salo su bien te mutu mo bando perdre. Totika ba vantire ya. Totika ba vantire. Donc on a bio ya mutu mususu donc akoye ko bonga te na vie na ye. Au PC camion côté essence ya te mazout. OK. Moteur et bébé. Donc allez-y comprendre ngai vraiment na bato ano tangi ba kombo vraiment baloba mato ele ka mutu te. Bango ba Alexandre ya mato ina mutu baluka ciseaux et raison sango na maison. Alors yebisa biso na comment na bobongisa na pichu encore bobongisa ko epanyonga o trop aye na bersi. Dembo zu mambozo. To sola to olobi awa tola kipoanja te. Awa toza na changu te ambaso ya te. Dembo. Te na bi que ça reste la famille mais et ma solo photo beta va débailler bango. Te lo we côté la mutulo kwa musale ezate. Wana baba frère na ngai tu concorde. Mais batrika on est trop, banyonga on est trop. Non, konyonga c'est trop dur. Ba comprenez o eza kati nanga. Ah OK. Na wana mon étoile on va bundisa.
ba comprenez oyo eza kati na nga. Ah OK. Ozo comprendre ponga musala na salaka naza chanteur animateur. Ya nasali combien de vocal na Kiltira na Tsanzembo na article 23 foudre bon embela Gérard Basilo awamba mon vieux. Ozo comprendre. Ba yeba yo eza kati na nga. Ozo comprendre preuve anege so otie bango. Bwakela nga eloko akini pas de ra kokate. Songeleki. Mais kokate okosuba na bilamba. Mais so msinga bwaka eloko mutu boye wana badada ba petit problème. Mais c'est l'ora Bercy, bobo l'ora Bercy. Wana frère na nga kokoti aye na mama rambo te ayebi. Kasi c'est l'ora Bercy. Bibombo claque. Ayebi te. To bwaka na ye bakolo ba banda ntongo kisalu benkatu. Ezito bebisi bango bikile. Mosala toza koboya yango. Tindika titi Bercy ya mwana na otindika to bwana na ya yebi qui est qui pas d'Elma Pata 7e trompette. Alors il y a ça sur pourquoi au Chanza département au longa na animation au Kembala moko na chant et là on y est ça là qui est au longa na animation comme na chant. Non mais je suis déjà un chanteur animateur. Non, identité na eza koyemba na Kiltira na ya comme animateur mais na list boy groupe musical na banda koyemba na obwaka eza déjà di domaine na uta nango déjà ebongo na chorale babwaka ka mama yebisanga na ba chorale na église babwaka animation l'animation comme inde mikolo yo na biso série wana mpisi nga na oyemba na église na chorale mais nazaki le seul mwana muke ota voix tenor na batata mebima. OK, je comprends donc eza na banda nango déjà mais na moi na Kiltira bande ko na biso tozaki na bango bakende kolia na fulu. Moi sratali babi mampata beta 9 Aurélie Bango. Moi so 5 ozonga 5 ozongi 5. OK. Mais comment étant d'artiste mokonza mboka bina beta 9 bakwenta wana ona siko bundana banani yebisa sona kolia na fulu wana obundaka na banani. Mais qu'est-ce que demande le peuple bande ko na biso bake Rwanda bande ko bakenda Rwanda biso sko totikali na balisha sombo totikali na ba FBI de nyama te na bina sens que ba diversaire za ke bobunda na bana na période wana po ayo ni ati obeti 9 obanda obunda na banani bango bakenda Rwanda déjà wana na kata mouvement na biso soto te na ndenga mouvement voisin na ndenga ba mouvement voisin ba mise bazebele te ba obunda na bango nini wana obanda sentir que ndena za mouvement na bien. Mais nga pena série wana na nenga ba likolo vraiment na ndo mona te donc na nenga pena ba voix likolo série wana loko wana moi mukie na animation na ndo mona moi brigade Sarbati ouais na nenga mukie na ndo mona moi mukie na Eclipse solaire mon soso. Donc merci. Donc nando mona ye brigade Sarbati na pesi pe mbote yeka ne bobundane na tawana mais kanga na bwaki na primis bango kuna babwaka ebo mo boso ya nini kasi bando beta bongo eba kende bongo. OK nga na ye pe na tole pani mati ta 7e trompette ba mo ba kopre pe na mu pepe mo ekotia wa oyo alemba moko ba jaloux ba komi tina kati orchestre mo betufume komi mo nasaki pena na obanga te pona yeba ke o eza kati na nga ba comprendre biloko c'est comment faisali te biso parce que yo c'est comment faire yo ça va na mona prophète Paul Okonde Dominique na 7e trompette eza siko place na kena olelia pourquoi ça biso boy po ani mais na biso vérité nga ba bayebi ke kin pas de raza mona liloba mwana ya prophète Paul Okonde Dominique 7e trompette oyo ngai ofai na ya ngai muta silsi bango maeli muto pare ya mbilo kwa nga bona ebi na ngate ebi te mona na kaka. Alors na tchango kuna boza tellement ba leader rebelle boza la orchestre rebelle donc moi na tchango ça partout boza la quartier latin na culture pays fiku troloba te on dirait comment le pango na bino. Alors lelo oyo soto botolo ba leader na tchango azalaka nani manda leader ya tchango leader na tchango neti leader ko solo ba minute minute oyo bazo neti ba bino ba vedette na ba star bonde bozana leader na bino azalaka nani Ochango vraiment ba animateur bazali ba chanteur bazali leader ya tchango bazebele nga na bika moko na bimi balete moko
leader à Tchango, toza ba fait na so ba Bendo Son bazali, ba Apocalypse ya Jean bazali, ba fait na biso Nkumuma na chante mapata bazali. Ladi Miyembe. Ah, Ladi Miyembe nke wankulu. Ah, mwana poto tongo vena ngabeta. Basezino. Basezino. C'est un leader terre. Il y a un leader terre. Il y a ça là. C'est les Inou. C'est les Inou. Il y a un leader terre. Il y a ça là qu'est-ce? Tu n'as tout ni. Tu as tout le monde leader. Elle a trop leader. Bon, leader il faut ça à l'orchestre à Tchango. Oh, mais leader, maman ngai atayo moko. Ah, moi ça m'a dit. Tu n'as pas fait pour la Oyemba, Banini. On est non, leader, ça leader, on benyo leader, aussi ni bâton de commandement. Oyo tuninga leader ne na fso ve na ngala di miyem. OK. Puisque zonga di kini, asali disque na ye, organiser orchestre, abeti ba concert, leader, yango ya tuninga susu, grand frère na ngana mususu. Bendo Son ke orchestre. Ouais ouais. Akre orchestre. Mamanda, ba on est oui, Bankumuma na chante, ba ça na orchestre, ça structuré. Que bazo benga leader. Zo mona. Donc tu ne pas plus loin. C'est simple. Leader. Donc, Papi Louange. Il n'y a pas de simple, c'est les Inou. Papi Louange, c'est un animateur simple. Ça, l'orchestre, c'était. Ah, ok, ouais, je comprends. Ça, l'orchestre, c'était. Il y a tout le monde des leaders. On répond aux leaders. Ah, ok, on a un leader à Tchango. Ouais, bon, leader, ça peut belé. Leader, c'est belé. Jano Bamba, Barcelone, Azaleona, Luanda, ça peut leader à Tchango. Okay. Vous comprenez, Basilo Ngabou la chandelle, Basala peu orchestre, non, leader, ezata na moi orchestre na yo yali auto na point mo so ko encadrer déjà ba jeune on leader. OK. Detinga na za non leader te pono na salate. OK. OK. Siko na mono dirait certain play ya Kitisi Mandoki hein. On dirait moi ba discours comment changer. Mais fala ma tsango ka ndea ma tsa kiti susu. Mais fala ma tsa ka ndea ma tsi. Hello ba. Mais fala ma tsa ka ndea ma tsa kiti susu. Yo ga kiti si. Na on dirait Kitisi oui. Mais ke balubwa go ebebisa moto kashopete a moto batu suba kwa baswana na bango te. Batu suba. De faza ka bo. Fallait pas quitter. Bisio. Ha. Batu lokwa ba monstre d'amour ka obenga nzembo ici na ba français. Félix Oise kwa mokwa bongo. Ola le otondi te. Ya maele ana mwa mubali wana le yo talaka mugabi alinga usamba na barabara te. Fumbo ke swana ne kuna bo swana oyo finginga bokomi ya finga suka na ngosiko to bwagi wana kodo buleka wana palenzo ande fongola misubo wada na luzumu des fois sans le savoir yebo ke na Malawi oui Simbi Piri patron des patrons ouais Simbi Piri na kata Malawi na bosali binote qui n'est pas derrière yo. Loketo me balukaka. Loketo me balukaka. Simbi Piri atongaka. Le patron des patrons Simbi Piri. Ah ok. Alors sikoyo na ba générique bimina suka awa. Yo tikalo cha manzaka te hein. Moi son tikalo cha te. Non, ba générique bimina suka. Gogo. C'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ba cœur nyonso ki wana ngai. Ah ok. Ba voix nyonso ki mongo yo ki wana to sana mambali osombo. Ya Freddy na pesho ba mbote. Wa mongo. Bon non. Na vanda na ba mongo na vaina ba tetela un artiste donc rosa na frontière te. Ya ba singelo kwa ba mongo. Mbamo. Ça c'est quoi ça bandeko? Ça c'est quoi ça oh? Bandeko kanda ya nini ye? Ko papa motoro kola nyama. Soki moninga juye tokomi biloba bondoki osoki moninga balie sepera tango na yo pe kokoka donc yo mo ka sound ande na ki de okende na ngofo po ba osinye zali na betango de na baksa wana osini tika kolela nalobi lamela bana matembele na makoso de kwa janja kesungu mubyala amba mbombo keba na Google yo kozwa kakato donc nakendaka obina kita chiluba na kokende donc dans la frontière te. Ah ok. Mais là moi ba gola ba oseka bino hein ba oseka bino ba bi concert mulili.
Ouais, je sais que ce qu'on va gaulois. Le but de passer une live journée mobimba. Eh. Eh. Non, bah on va aussi aller au sous quand on biso. Na bino kaka, bino ne wa comme ça dida sare na ba bi comme ça on fête. Ah ouais, ça la concert. Mais kasi to beti na décembre, to beti ba jour à la fête. Donc to profiter qui fête za pe wana. Ah bon? Et suis bino na nini bandeko na ngai. To za pe na nzela hein. Bo beta na anniversaire o azal lol ali kolo na mino. Hein? Bokoki kuna te boye pa monstre. Monstre bato alobaka na ete. Monstre bato so olingi collaboration na ye bo pusani bosa musala. Ndenge azali na leki na ye El Marabio choix du Cap la merveille numéro 1 de la musique africaine. Donc à sa collaborer na vie na ye leki nango bien dans les bons. Donc tout ça na midi à 14h à Rosala Théo bango balobaki basali biso ba live. Non, biso l'essentiel Adidas Arena et Simbi on est déterminé. Donc tout ça na positivité. OK. Ah, nzele za ko fungwa kala te ba u arena ego ya donc makambo za minene mama. Ko beta makambo ya culture pays. Vous comprenez? Donc c'est ça quoi. Lelo yo otika animation mais na olinga websa biso meilleur animateur. Hein? Meilleur animateur au mona lelo fomana 2024 o. Hein? Banda ma sulambe ya ba combattre sili ba concert pende zo beta ba album ba disque ba générique ba single linge zo bima bimana okotangela biso ka 5. Ah! Na mikolo, na gilelo, qui tous. Pardon, il y a Sikasiko. Demande premier toza na ngona Congo. Te kotanga biso ya culture te déjà. Te ya culture na ontanga. Na longo de cascadeur na longo li Yesu. Ye moko 2-0 match yango combien masa na vita makela. Na longo li ba. Yo soda na yo. Ah masa na makela. Non. Comme toi, dans le Congo, lelo, toujours pesa sous place d'animation. Vous comprenez? Lelo, na ba leader, ba comme na ba animateur. Donc place à animateur vraiment ils ont soutenu to yeba ki kalela ki ke bitlito na koto yo. Azo pesa makambu sele o scrum a koto azo pesa makambu. Vous comprenez? Nde to ba ki ba vena so ba tuna momba façon pesa makambu. Vous senti que animation sur place. Mais lelo to comme na ba leader ba comme na ba ko boaka c'est comme si ba animateur création vraiment on appelle ça biloko belé ba allez depuis le décembre pour ma patation biloko na ngati ngana zaiki ko pesa na opesa ba cri na opesa ba dance na opesa makambo wane banda uta wa na ebisio obiga da kumuda ucho pota bino avant kufa apota ki bino lobiga no ba biloko bande ko uta ma ba sirène ba nini mais yeso banda uta pas sirène ngana biso ngana na mwana prophète Paul Okondo. Nga mwa lilo ba yanga ba euti na famille puisque na famille na biso to yema déjà maman nga yembaka ba leki nga ba yembaka ba yana nga ba yembaka ya biso za makila so comprendre vena nga feli maka yebi makambo Serge Makindu Max Service 5 animateurs na ozela 5 animateurs na kilelo ba boki na kilelo soin kilelo propre poto la chini lupini omwana makambo luka nganga de molokai mwana bodo ya solo Simplice Dianyongi tala makambo yo vena nyongi ngala nyongi vena nga Serge Makindu Max Service ya tala makambo yo 5 animateurs ba boka lelo lelo animateur DJ Mombocha za animateur na habité bango nje bango sa place bango za kanini te bango ba décaler te bango te ba animateur ba boka lelo c'est générique moi bimi ça succès mikolo na habité pour biso banda to betika na minito na terrain to bisa c'est quoi ça na 207 ah bon na ndenga mukili ça succès to bike ça c'est quoi ça bandeko na 207 yo de bilo kwa kamte ça succès bon dupidi te ye bilo ça succès nani dupidi comment ça dupidi aboira crini ya to ba rappel ba cri ba tu bo boaka te to ba rappel ba cri pour cri le roi Blanquette la chèvre de monsieur Sege tando pour okangi ozongi okoti obimi oye na cri na danse ça ozomona ezokende mais to yebi te bon neti nga na yebi na ngate bino ba sate bon na yebi te 5 animateurs bon na yebi te
mais nazonga ndako nakota na YouTube na tano ba générique à part 207 na voilà prochaine émission wana na ndenga ya ouais comme la 2025 te non ya kuna na studio OK na ndenga studio ne na loba mais pour l'instant vraiment naza na idée te ah OK donc voilà tout le monde qui na suka alors après Adidas Arena après concert alors projet za nini na Cultura Pays est-ce que bon les longo préparer les biso pour na tokota nango bonne année toté non bana Paris tozali biso na verbe tolobara botuna te sika bakena mbonda ere obeta bo comprendre ka toyoka raso boyoka mbonda donc botuna na bino te monstre d'amour aza wana pona on se pelisa bino de temps à autre donc soka mbonde beti bo comprendre que Cultura Pays beti mbonda donc ba programme eza tellement donc nakoko lobango te pona amie placé te badache eza ou pas mama kena tuni bango batuna biso badate bango mpe batia badate yango te badate yango mpe bandakala ya obe mpe tozonga bisika ekomi nango boke na kini oyembeli mutualité mo boye te date même kutu na ta na kini baotia mpe kaka te bato bafinga monstre d'amour to botya ata badate na bakipwanza na babibi play bavictoire eza wana bobeta te ata na kimbuta bobeta ata na kimbuta mpe bobeta na bino te kaka likambo monstre bopelisi monoko blabla oyebi ke biso tala makambo oyo comment bokobundisa monstre d'amour ntina baniveau oyo bobanda biso banda na stade bosomba babillet botumba babillet bolandi biso ntina Paris na Adidas Arena na Malawi nde bakoka te bon Malawi kuna simbi pire okota ndeni bango ba société balingaka baninga ba progresser te bango souci na bango zaka monstre koya zoko pa lokwa monstre azokoya te monstre azaka mutu ba oza place na oza te nani ngo ozwango bampaka na ekuto babanda misiki liboso na ye bakoma kaka porte parole na biso soki amoni kaka tobeti ye pa leki eleki mission papa yo kosala okese na yo te mpe bobeta balekela bino bokomona bino kolekela biso mais merci félicitation na baporte parole ya Cultura Pays donc bocontinue mosala tocomprendre ke bolingi biso trop ah ok donc merci beaucoup tozalaki bongo na tous les deux merci beaucoup ok hein? Lui c'est un artiste un musicien il vient de jouer à Adidas Arena c'est pour cela on est en train de parler par rapport à sa motivation ouais. Tu connais le grand chanteur béninois qui est décédé, le roi du Chang System, 5 ans? Oh, je n'ai écouté ça. Sa femme. Ouais. Ah bon? Ok, enchanté. Mes sincères condoléances. La femme, mes sincères condoléances, la femme de nous. Ouais, merci. Okay. Et après, Manu Dibango est mort un an avant, mais j'ai travaillé avec Manu, j'ai travaillé avec tout le monde. Quoi. Enchanté, merci beaucoup. Ouais, ouais merci. Vive l'Afrique. Ouais, vive l'Afrique, vive le Congo. Ouais. Ah, quitte pas d'herbe. Bien succès, hein? Mais bon, on a mis des hôtels, mais ça, comme ma foot étoile. Et là, qui t'a caca. Ok. Alors, au bic, toi, c'est la à côté de quel ambonda toyo kara son. Bon, ce qu'on a bino, est-ce que programme aurait allé pour na bino, bon, ça va nzembo toté. Non, mais na émission déjà, on a vu ce son tolobi dans la verre. Album du groupe, toi, c'est la rare. Tolobi nyonso déjà, moi tout na tesika bakena mbonda, so que beti bo yoka. Neti yoso yoki ka batika misapi na mbonda yo mutali boso oyoka. Ah ok. Alors balobi totu na lisusu wana eza question uti na et pas Rodrigue Titemoka. Ya linga yeba eloko nini bo bénéficier na Cultura Pays na concert. Ah, ko bénéficier ndeti nde. Na carrière na eloko ni bénéficier na ngo na nini. Ata au sein na Cultura Pays. Mais ka ça bénéficier poto. Moi c'est d'amour na bénéficier na beta Adidas Arena. Na yemi qu'il na sali musala na yemi qu'il a tourisme te OK na yemi qu'il a clandestin te na bimela kwa mobo na kati limba te na ye musala OK et donc pour moi ça c'est bien ah OK et donc na ye poto na ko sa musala ah OK alors décès à Dakumuda ozaki nouvelle wana ke Dakumuda tiki biso bon nazwaki nouvelle wana ve na biso Newman donc ba nouvelle ebimi deux fois moi bimi akufi moi bimi akufite moi bimi so arekufi donc tout on a kufi à solo tout on est à solo ouais à solo soki à solo mes sincères condoléances à toute la famille na Doudou Tcheke c'est son grand frère ya mon koto we had a check mais aulamuka sute o ya solo ya mukili okoma misiki toujours musuto olala tolamuki ba o nzamba kufi mais comment toko voma ezalaki ya solo asalaki nde crise ouais asalaki nde ya crise bato aya bamoni ya crise wana
Yobika Konga on a ebi ya solo Congolais eza pena ya ya na ngai Sege Mignon Maniata, ouais. Mais sincère condoléances à BCBG, ouais. Ah, mais sincère condoléances na papa chéri motopamba na famille wenge mobimba to père d'élément. So na kanisi Sege Mignon Maniata na ota maman papi kakol. Ah, c'est bondo. Nathalie Ketchup Virus, ouais. Nathalie Titinal Capone, Nathalie Petit Napsoabi Tempo, Doumer Aboga. Donc, Balamo, Doumer, Nyoso, Baelinga, Namoutou, Bakena, Soba, Tete de Bal, Badou, Tcheke. Ah, vraiment. Cambodge, Cambodge, était, hein? Na vena biso Cambodge. Aïe, aïe, aïe. Balinga, Rankini. Il est Cambodge. Donc, Vela Batasima, Rankini, Rankini, à la rate, mais n'a Batasima, soit Monisco étoile, n'a comment ça détaille étouffé. Ah, net, depuis tu concordes à étouffer, ouais. Non, il y a tout fait à salon que c'est. Ok, monsieur Sili, nous sommes arrivés à la fin vraiment de notre émission. Moi, Liloba, na bambo te suis que zali pour na public na yo. Ouais, Liloba na ngeza kaka, merci beaucoup na Paris de Boyambi ngai. Merci beaucoup vraiment na linga bino mingi ba joyeux Noël na ngai pa ya grand frère propre. Achille Sala motema ya Mama Joy. Donc na bosanité Owan bébé Owan. Donc Nabosani Binote, Yaya, Tanaïs, donc Ashley, Nabosani Binote, Chris, donc Gérard Basile, Wawamba, Bazanga Mbongo, Bagolela, oncle Feli Makaya, Nabosani Ote, Simplice Dianyongi, Rosie Dianyongi, donc Platini Lupini, Milbi, directeur. Ah, mais comment? Nanga de Molokai, moi, na Bordeaux solo, Nabosani Ote, donc. Joyeux Noël na yo mogo mais talaka oyo lukanga tina pale merci beaucoup va le wana kwa pale donc va le wana Saint ba mona déjà ah le wana Saint-Thérèse donc va le wana kwa pale OK donc on se relie aux Kid Padel benga mère to za la benga mère on peut ça va coordonner na ngai donc ba joyeux Noël ba bonne année na batutu ya Kini Edgar Sax Dax Salon Dax Nanjili président Joachim Nzuzi Makangu Timba Makangu. Donc, Nabosani Binote, Serge Makindu, Max Service, Yaya, Sozana Batouana Tamisatu, na Vina yo, Nabiso na Ebite Jouban, nous, on la ranza. Ok, merci beaucoup. Donc, Bambote na tout le monde, Briske Makengo, na Peso Bambote Sikozali, Pelé Tanfoumou, Joyeux Noël à coup direct à ma famille, donc, Edvika Bongoto collatéral, Joyeux Noël, à ma grande sœur chérie Leno Choudi, Kabibi Walo, Crispin Kikomba, donc, vous êtes tellement. Et Belé na sa famille Ochudi, Joyeux Noël Nabino, famille Longonia, Joyeux Noël Nabino et ma maman chérie, maman Zo Sabine, maman Soda, na pesio, la souhaito Joyeux Noël, na ba surtout Lingara Demboemo, donc voilà. Pelé Tanfoumou, Guy Massamba le directeur, Roki Massamba le millionnaire d'Angola, Nancy Tozano d'ici quelques jours, Mafuta Eldorado toujours, donc ils a déjà wana, ce Bolukia on a Paris, Bouzango déjà, donc voilà. Merci à toi Roki Massamba da Silva pour na soutien, pour na mafuta kitoko sali biso na ndenge à Paris. Ah, quitte pas dernier le mafuta ya Eldorado. OK, donc nature couleur boye, ya choroté au moins la design. Calcaire ya poto, na mafuta et au bal la vraiment. Ouais. On a écouté l'émission pour la première fois. Bon s'abonner, bon partager, bon commenter. Il y a un des salariés qui est tout le bino, artiste na bino. Donc bambote na monstre, hein, dans monstre. Ils n'a pas pensé. Ils n'ont pas pensé. Génie. Ouais. Génie. C'est le génie. D'abord, il sous donc. D'abord, il combo Zeka Luzeka. Zeka Luzeka. Ouais, très Adam encore. Ouais, j'y peux Diamantino, Mabanga ya Talo. La émission. Beaucoup de l'air. Il y a Jolili Watomba. Watomba. Fatima Sakidi Thaïlandais. La émission. Donc, Jéza Gitoko. Ça, c'est quoi ça, Bandeko? Ça, c'est quoi ça? Par réseaux sociaux, ils ont bébé ça. Éducation ya bana e bandeko. Réseaux sociaux, ils ont fini ça mawao. Donc, TikTok pas trop. Tokotani balasima. Voilà, vous avez qui bona. Donc, obi Kid Pader, tobi Kid Pader. Donc, Kid France. Kid France. Kid France. International. Ok, diplomate d'Ida Saré. Donc, nouveau diplomate Nabiso Yeyo. À suivre. Donc, Pichou Santé. Bambote Siko Zali, Tobo Sanité, les rois vite à Vitom. Vous êtes tellement ébélé, donc voilà. Dans les bino fort, ils ont dembo moi ça m'en est. Bon, ça a Flairmont HD, bon, ça la dessus et à suivre. Merci.